Il y a la télévision, Corona, Oyo, en Afrique. Il y aura des millions de morts, il y aura des cadavres. Mais plein d'années, Afrique et Simbali, et pas un d'années, nous sommes le consolateur. Il y a déjà des trucs à la fois consoler l'Afrique. Donc, ceux qui vont continuer, ceux qui vont aligner libération totale de l'Afrique, Papa Simon qui manque en année, le Saint-Esprit va continuer toujours à frapper. Il y a un monde dans le but. L'homme mort est salamati. Papa Simon Kimbangu, na 4 kaka ya processus ya koluka. Ete moto moindo asokwa ma moto moindo alongwa. Papa Simon Kimbangu azali kolakisa bonne foi na ye. Aza kotendre maboko pona kobengisa batu nyonso. Po ete ba matana mboka ya nkamba bakende koluka solution ya ba problème oyo ezali koluka oyo ezali kotungisa biso na kati ya mboka na libération Afrique. Et ça, on faut dans la RDC. Si le Congo est malade, c'est toute l'Afrique qui est malade. Il y a un moment où Papa Simon qui manque un habit, battre la mboka wana malamu. Alors biso ba Congolais, to sala makambo mingi ya mabe. Et loko nini to ko sala, to senga bolimbisi. Donc papa, tiazo ya mbabango moko a opesa bomba directive. Vous comprenez? A opesa bomba directive oyo bango ba ko landela. Mais Nzambe ayebi yene sonda la mitema bato. Ayebi ke mutu atondisa mina no lendo na orgueil. Habito senga bolimbisi na Nzambe kasi nani akubanda likambo wana? Est-ce que oya akubanda likambo wana bakoyokela ye? Entre temps pasi ezakaka. Tozalaka na orgueil moko ya makasi komikitisa ezalaka te. Kasi papa dangenda lobi to luka liboso ko konda likolo nyonso ekopesa. Mais là, biso. Bible Yoruba, l'humilité précède la gloire. Dieu résiste aux orgueils. Mais papa, c'est moi qui m'a dit dans la vie. Bah, Congolais, tout dit ça, il y a orgueil, il y a makasi. Après, c'est ma directive, Abi. Il faut te mettre mon la repentance. Il y a pas de canani à kosenga bolimbi. Si mutuana boyana likalisiwana. Est-ce que toko bakondimelaye? Baloba biso ici toteka milimo na biso na Satan. Et bango bakanisa ke kuna les solutions zali. Alobi boyebi eloko ekitaka na RDCT. Valeur ya likambo oyo na RDC tozoyeba yango te. Et alobi na tango ya kala crise ezalaka, na tango ya Abraham, mais tango bamipesi na Nzambe ezalaki koumela te bongo mabonde na biso totie yango wapi awa tozali kowela na plan Nzambe ekoyela ndenge nini na bitumba soki okimisi pouvoir oko remplacer nini Nzambe apesi ba directive na mboka Congo abiboyebi eloko ekita na mboka wana te Congo twemba nzembo moko na lingomba na biso nzembo ya dirigeant atabudinga lele koko kuzulu bimangu bimene bimoneke niko Nzambi wa vene ngwetete yeti vananga temo munza bena mutiza mputu bawidi bimangu bibuidi muti ya Kongo beno luvuidenti lwakini kweyungana Rwendo royivula mukongo Rwendo royivula mukongo Nzambi wa vene ngwetete yeti vananga temo munza bena mutiza mputu bawidi bimangu bibwidi muti ya Kongo beno luvuidenti lwakini kweyungana. Donc de bien-aimé, pendant que tu es distrait, de merveilles se sont manifestées au ciel. Dieu a pourvu une étoile qui donne la lumière au Congo. Ceux qui sont en Occident se sont aperçus de merveilles survenues au Congo. Mais vous, à qui le pays appartient, vous continuez dans l'errance. Biso ba kolombo ka tozo continuer na koyunga na kotambula tambula. Ba mindele ba comprendre que ba merveille wana o ntamba bongisi na likolo. Étoile wana peut pesa lumière na monde et ça na Congo. Mais biso ba kolombo ka tozo yeba tendenge nini to sala pour mboka na biso to continuer koyunga na biso mo mona ke no. Nous demandons à la communauté internationale o que luka solution pas mindele mundele o azwa envier au pesa solution. Alors, personne solution te. Lucas solution et pas ya Nzambe. A préciser bien bien natango kala pe crise ezalaki. Natango ya Abraham pe crise ezalaki mais si on va me pesi na Nzambe solution ezwami. Papa Simon Kimbangu alors 1921
Ne pensez pas qu'il nous soit humainement possible de nous opposer à ceux qui nous combattent. Qu'avons-nous pour nous mesurer à eux? Ce n'est pas à nous de nous défendre, c'est au Seigneur. Abakissi, certes, ma personne physique sera soumise à l'humiliation et à la souffrance, mais ma personne spirituelle se mettra au combat contre les injustices sémées par le peuple du monde du ténèbre qui sont venus nous coloniser. C'est Dieu qui parle. Les prophètes étaient nés par c'est pas que le prophète. Prophète est né dans ma personne spirituelle se mettra au combat contre les injustices sémées par le peuple du monde du ténèbre. C'est Dieu qui parle. Ma personne spirituelle est au Kende Kobunda. Na l'esprit ou la molili à ténèbres ou baïko coloniser biso. Donc nzamene muto akobundela biso, nzamene muto akobundela biso na mboka Kongo wana. Et c'est nous tout le Nzambe. Roi David. Non, c'est comparé à roi David. À comprendre que la responsabilité à Zanawa qui beaucoup il faut à l'aise, il faut se confier dans Nzambe. Pour akende bundana ba Philistin. Faut que na tout na avis à tata Nzambe. Par exemple à consulter dans Nzambe, il faut na kende bunda na ba Philistin. Nzambe a opé accord. Tant on kende à longi. Roi David. Donc pour à l'aise. Na ki bokondi na ko diriger na ye mi pesa ke pa tata Nzambe est-ce que ba kondi na biso le bazawana bas mi pesa ke pa tata Nzambe pour diriger mboka wana Congo papa simo ki boka lobi boyebi eloko kita na mboka wana te boyebi te ndembe lobi c'est au bazan occident bangonde bayebi ma valeur ni mezaka ta mboka wana mais biso mo tozo continuer ko yunga na ba kondi bazo beloko sala te bazo tambula solution pe ezozwa mateti le ba bosani ke kimia mokili mo ba kimia Afrique faut ba na Congo on peut pas se moki bonga bi to battre la mboka Congo malam. Africa 21 TV, un nouveau monde.